ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bote Nabino bande kubalandi partout bo message kolanda émission Nabino analysant ensemble émission moko pas comme les autres oyo et mais kabino ba actualité à République démocratique du Congo qui m'est régné partout nama bota Nabino grand merci Nabino nyonso message ko perception confiance pe fidélité to il sous na moko alelo kota di Sabino makambuni ne utukoleka mikolele ki na République démocratique du Congo bande ko balandi le to kolobela conflit oyo na est ya République démocratique du Congo kuna na Minembwe oyo continuer 160 villages déjà batu bakimi tokolobela lisusu ndenge ba soldats congolais bazo boma population na ndenga rosakana te sous ordre ya mokonzi na bango tokolobela lisusu incendie ya chaîne de télévision moko de la place oyesilaki kozika tokolobela lisusu ba propos ya ndeko Shadari pendant meeting to ba tourner na bango bazo sala na PPRD tokolobela lisusu moi vidéo ya rétrospective ya pasteur Ekofo lors ya messe ya mémoire ya musée Laurent Désiré Kabila pe tokolobela courant ndenge ezalité ces derniers na République démocratique du Congo bandeko balandi ki mien régné de to mexana toujours koloba bandeko balandi to ebisa ki bino na mission eleki to betaki c'était comme na conflit au isolé na République démocratique du Congo kuna na est basala ki conférence pour la paix bengisa ki ba pays voisins boyebi que banyamulenge ba boyaki na bango ko répondre favorablement balobaki que ba ko sololate ba ko négocier parce que ba ba partisans na bango ebele to suka kiwana mais je vous informe kuna na Minembwe guerre ezongi lisusu ba koti su ba milice ya ba soldats to ebite baza ba soldats congolais baza ba soldats ya bango kuna ba bengisi awa ba franchir barrière wana ndenge nini bandeko balandi kakande banyamulenge balobaki ke tokotika te bobomi ya biso mingi biso sengi tout ça la revanche ba sali yango to ebi ke biso so ces derniers armée congolaise bane kolonga bitumba kuna na est y compris bata MONUSCO bande ko accompagner bango mais to comprendre te comment se fait-il ba milice wana ba koti ko déguerpir 160 villages village wana tozolo bezate ke betanja mo ezara moi mike ba etni na betni beli ba sala ba campement la bango 160 ba kimi ba village na mo pona ko se refuser ailleurs ba nyamulenge ba yemabe ba kotisi ba soda bazo bomba na ndenga osakana te est zongi suna insécurité nango eza na président ya commune parce que kuna eza na ba communauté eza ba communauté bazo bunda ndenga osakana te eza ba nyamulenge na ba mbembe bazo boma na ba population ba ebina bango te siko communauté si balobi no botika la simate ba dénoncer yango na tongo ya lelo ba uti ko lancer message et pas ya mokonzi na bango Bernard Balibino alobi que kuna moyen ezate 160 villages oyo bakimi déjà habitation na bango bazuke ko se réfugier na bamboka mususu banyamulenge na bambembe ba indisi ba soda wana tozo déployer ba uti wapi n'est-ce pas bozo mona te loko moko boyo s'annoncer oui balonga ki me humilité ba soda congolais bande ko ke kolonga kuna boza wapi tala bande konde ba pona nini est ezakana kimia te to mona ki Moïse Katumbi kuna kende koloba akosala nyonso po kimia ezonga kuna na Beni pamba te bango nde bazaka ba cible bango wana suko na Minembwe bazongi lisusu ka ville kuna na ba otangaka bazongi lisusu bozo mona te bazoluka ba yiba Minembwe wana to ebiko bazaki na beso kota na Rwanda ba Rwanda bazwa yango to ebi conflit wana eza ya bongo ya terre to tangela kibino bakor oyo basala bato ya AFDEL bava bakota basinaki bakor boyena tangisaki mino yebisaki mino batebele baregisaki batindaki nga kutu bakor wana bazaki batangaki yango etalisi ko boze bele ya kolandaka ba émission na biso Minembwe en danger Minembwe ezozika banyamulenge na bambembe bazo bomana banyamulenge nde bazo remporter parce que bazo bomana ndenga osakana te bandeko balanto ebite na est de la République ezaka nini biso to ebina simanyo swana eza po ba yiba ba minéraux eza po ba yiba ba or en tout cas to beleli to za besoin kimia ba soda wana ba utiwa na lakisa kibino lors ya vidéo ya ex première dame de la République to mona ki ba soda moko bazaki wana suspect
Et ça le même soldat va détecter kuna na est baso bunanga ma dia munyengi. Ba uti wapi. N'est-ce pas rébellion koti déjà. To be la rango tango nyonso. To ebi que ndeko na biso na musaza maele mabe ya ko renverser pouvoir ya usala rébellion. Lelo oyo soki en tout cas bandeko na c'est nazonga moi sima. Congolais pe aza naïf. Pona nini bino bokimaka bino oza na possibilité ko bundate. Même machette. To la bon minduki bo bunda bango baza ba rebelle. Bazo luka bazo kimisa bino mboka na mboka eza ya bino. Village eza ya bino. Na tangu ya Mobutu biso to ebike tanga pesaka ordre. To kangaka ba Rwanda na maboko na Kinshasa. To betaka bango to bomi bango to kangi bango to ke pona nini lelo te ataku nzalango. Bilanga bosara bozala makasi na nzoto. Bosara bilanga pêche. Makasi za na nzoto. Pona nini bozo banga bango. Bo affronter bango. Tala lelo siko 160 villages bato bazate. Biloko na bango, ba chana bango, baliziba na bango bazo profiter, batimolaka, bazo tozo belela en tout cas to lingi yango te bande ko nazo lancer message bino za na est kuna bozwa esprit konzo ingeta fozala. Bo kotela bo botela manduki bo bango. Et ça te que botika bango tala lelo peuple congolais za na izo kufa loko baso atenda renfort ya kana mboka o. Basi na bana bazo kufa mibali bazali bo telema. Toko bundela mboka ngondenge nini? Ba impossible no likambu bino pe bo sali kimba zo kata bozwa makasi bozwa courage bobundana bango banyamulenge baza banani en tout cas na sina bwa kimbela ekomela bino bobundana bango bolonga partout aneza ya bino bako botola bino mabele pamba te bandeko balanje zo pesa pasi komona mamba boy to be la gil kama banyamulenge balobi babomi combien de personnes ngo babomaki une cinquantaine ezebe bon peuple congolais kufa na est na ebite na ko estima ngo na combien bakufa babomaka bango bayibaka bateza kaka po babomi quelques cinquantaine de ngona bazozinga basala su peuple souffrir tokolo bati boka en tout cas bana mboka botelema bozwa bibunde na maboko bo menacer banguna babima na kati ya ba territoire na bino kokima eza solution te bashi ba dénoncer yango mais bino ozo dénoncer car bozo sala nini pona baninga point d'interrogation. Bandeko balandi na Kinshasa événement moko ya pasi pe ya mawa elekani to ebiso nyonso que bokonzi oyo ya 15% bato ba respectaka na bango yango te. Botala lelo bandeko balandi policier abomi wewa. Likambu peza ki nango ya mutuna makolo te tracasserie ou te ya kaka et sali que tellement ba wewa ba taliban ba ebi déjà que pouvoir za maboko na bango batia mutu makasi ba soldat pe sali que ba répliquer ba bomi bango ba tirer bango balle na nzoto et wewa akwe akufie parke komi wana voilà et pesi pasi tellement baebi ke ba taliban bazo soutenir mutu bwe bango baza sous ordre ya mutu nango pesa ma instruction tala likambo ya bwe salemi bandiko balandi qui dirige la RDC to sala émission toloba comment policier penza yaza censé ko sécuriser population populaire soldat wana po bato bazo soutenir nan abomaye. Tokozo kende wapito ba instruction to ba injonction ya président en place ba respecta kayango te parce que ba ibaza na même mise sur bango botala ndeti vidéo toko proposer bino tout à l'heure mona mboka ndeko Eliezer député ayaki pour ko calmer situation tellement bureau na eza ndinga ayaki lokola za molobeli ya peuple aye pour calmer situation soldat à parvenir ko manquer respect. En quelque sorte, policier a manqué respect. En tout cas, na koloba mingi te na ko commenter mingi te bozo élément oyo et puis to zonga la plateau na biso pour na continuer analyse na biso. C'est parti. J'ai vu un major qui me menace zonga comme quelqu'un de la rue. Bissonion se sont armés ou bien tout ça là. C'est calmer la population. Là on a calmé incident à mon côté. À ma qualité de député, on me refuse. Je vois parce que mon CPP a commencé à Tangwe na Kisasa. Papa Vanda. Tangwe na Kisasa. Je ne suis pas content, mon major. Parce que dans mon niveau, au Beti Karao, Nazotala. Voyez, nous sommes à mon côté à Routier, Sikanga na évité. Qu'est-ce que j'ai fait? On a tué une personne en ma qualité de député. D'abord, on a coûté tension pour qu'elle ait calmé. Moi, j'ai calmé 100 balles. C'était prévu que nous récupéré la moto, nous avons fait ça. Comme ça, tout le monde est là. Où est le problème?
qu'on ne peut pas me respecter, à part qualité à qui député. Quand j'étais simple journaliste, vous avez respecté quand même, parce que vous avez ça dans la salle. C'est quoi? Ah, ouais. Ça vient d'où? Maintenant que j'ai une autre qualité. Nakuta qui colonel là, massa c'est bêta, moninga yakati. Mais quand même il y a un genre qui a le courage. La kolobazonga kuna musuzo zolo yo eliezo zana nazamuntu na mboko. Ngai tango nazamuntu. Pas n'importe quel mot. Je ne suis pas content mon major. Et ils en ont boutouté, ils en ont mouru. J'ai fait quelque chose pour défendre parce qu'on ne peut pas accepter qu'on a sens unique, Babo Mamou. Et j'ai maîtrisé les gens. C'est comme Abena Salé. Voilà, Bandeko Balandi, Boutko Joël Mawana, Bomoni, Binomoko, réaction ou Elekiwana. Tokende pai tozonge pai ba policier baza censé à sécuriser pe à koyoka ba injonction ya bateau baza sur place pe ya balobe loko ba député loko ba président obe sengile ba sandala botande ti geste ndeko les airs asali bien denga silke libango ceux qui tant ozaki journaliste ku tozo respecter et bongo lelo pona komona ke ba yebi ke ba niso bana assemblée nationale bana bango eloko te po ezana mutu moko apesa ka injonction etalisi des annonces mais to déployer ngo po policier aza censé aza sous les ordres pour la sécuriser population et non ya ko intimider azo intimider bi mutu sa eloko te aza wana te botande ti mokonzi na bango auti koleka tout à l'heure boyo kibino moko amona ki déjà eloko ande salama ki aleka ki abeta ikara wana sepe na mutema lobi finga bango bengongolo ya pamba voilà le résultat ya makambo oyo bat ba mérité te bozo mona ye moko ndeko elezea wana molobe ya peuple azaka déjà menacé boyebi lita zaka nango kuna assemblée nationale pour na sina ko bundela peuple makambo so atelemela yango o bakoma ko finga ya za zoba zoba akoza la mesure ya ko luka kimia ya peuple boy bande konanga ba policier toyebi ke baza sunanga mona biso te moyini ya congolais comme policier ola sécuriser yenda yibaka biso yenda bomaka biso tolobi ti bokoyoka bino oza censé à ko sécuriser population. Et nous avons ça les locaux bobo tout ba moto ya yepo pesa kimia eloko bongo esale meza déplorable nango eskaika wana te ba ndeko na biso ya moto ba tumbi ba transco na ndenge osakana te esukaika wana te bazo continuer ba esprit de vie babi ba otike eloko te pamba te na régime wana mususu te basombaki na ba esprit de vie na ba transco ba boma yango kaka sikotango bozo boma yango kaka biso ka ndete o souffrir. Oh, bon ça charger na ba to sto monaka awa affrontement peuple na ba soldat na ba policier excusez-moi les termes population na ba policier bozo wela nini bino boza sasa ko sécuriser ba ninga to monaka na mboka msu awa kuna xénophobie ko salema bozo mona pena des populations zo boma batu soldats za na telemia o sécuriser bino ba policier kong nazo yeba te bolie nini. Combien on va foutre rabino pour maltraiter population boy ça passe eza kitoko te bandeko balandi comme on ba policier ba usana mamba boy eza kitoko te eza kitoko ta mukete nde tolobaki kaka na sommet makambo bozo pesa kanda ndenga kosanga te tozoyeba te tosala ba policier nini to te ya bango lolenge kani to lela to bondela bango ndenge nini po na ba élection uta kolika bato bazo protester contre pouvoir en place bozuma basasu beti bango ba lacrymogène ba la kaka biso j'insiste que na pouvoir oyo lacrymogène ozala susute mais lacrymogène ebeta bo uti omona bili na lacrymogène ebetami ba opesa na décollé à maya tchana misu mais baloba ki ezali susute est-ce que baloba les a respecté ou pas pouvoir on a échantillon ou pas en tout cas makambo faut ba tenir en compte toujours mona ba policier ba DG ba acteur no FCC bazo respecter te ma injonction à pouvoir en place pour na koloba ke pouvoir oyo eromela te ndenge pe ndeko na biso Kabuya secrétaire général à IDPES a outu koloba ces derniers que libala wana ba mona ngoso intéressante parce que comment on a tant de koshadar azo ke kosala ba tourner na bango bazolo ba que pouvoir en place c'est impunité c'est parce que bango ba ibazana sima
ya kotinda bato basala biloko na po muto simba bango azate ndeko Kabuya lobi que libala wana ekwabutir nango eloko te bazomona bango kimia te ndeko Kabundi pa lobi Kayaming ta ko démissionner so bomoni kaka démissionner c'est que libala wana fui katana bango ba bi que libala nisa de mabe ma olenda kaka moi mikebi makaka bobi que eloko za mabe pona ni ko dénoncer te ko tika bo olenda kaka pona nini yango na Kabuya misi da vérité tant comme da bango na bango ba vérité comme ba c'est que mabe ça koloba que balobi que régime c'est impunité que président en place azana échantillon azali nzete onzo kwala lelaka voilà de trucs comme ça bango mo batape pas de baolo banana otinda bango n'est-ce pas mon continent bango n'est-ce pas Chadar azou injonction pas ya mon continent et autorité morale nae point d'interrogation libala ngo za c'est intéressant bo katango kaka oh tu es bien bo livrer de quoi na CPI bo livrer bo tika e bakanga bo mbaka pona yo pe congolais na ebité so baza ba congolais ou pas ba Chadari banani na ebité so baza ba congolais ou pas komona penza moto azomema mabe na bandeko na yo bino ozo kotela ye bozo sala force na ye bozo sensibiliser bo pesa vraiment c'est déplorable nango mboka oyo esengeli kaka révolution et salima e ko sala mandenge ni soki yo nanga ozana état d'esprit maramusu soki pe na lobi mabe bandeko na ngai boza censé ka ondimela ngate boza ba intellectuel état d'esprit na be la fo ezala o eza bon ya ko sala o eza ma siko bandeko na boye bisanga na boye to ko kende wapi to ko suka wapi foto tele ma to bundela mboka to boya makambo awa deja ba komi ko kanela biso to ko sala boni bandiko balanzi ezo pesa pasi komona munguna ya congolais saka congolais munguna ya congolais eza congolais botala makambo ya boy nazo depe bandeli eloko itoko eza te kaka ya mabe na mabe oyo koto alobi boy Kabuya tanga alobi bongo c'est que yemo pa aliaka bambongo wana ezo utananga mukuna moni ke trop c'est trop zoli ambongo mais a pasi yango dénoncer yango omoni wana batala muka bazate bazate o batala muka ba filtrer baza awa nde basali que logo moni vérité comme kobima voilà bandeko balandi to baki vérité les dire non et kokanga bango nyonso bandeko balandi voilà incendie oyo esalemaki na ba chaîne ya mwana mboka Jean-Pierre Mbemba Gombo moto pelaki biloko ezikaki ndenga osakana te micro ebisi wana ekitaki wana esaki mu tozwaki interview ya journaliste moko asalaka na kati wana ndapesi biso cause ya incendie wana to landa vidéo et puis tozonga na plateau pour la suite ya analyse. C'est parti. Mbote ndeko na ngai. Justement, otoye ko participer na bino na likambo munene eli bino na deux chaînes na bino CCTV na canal qui roko expliquer ba yimbo ko to na biso qu'est-ce que exactement? Tu rappelles qu'il y a 3 chaînes. Canal Congo Télévision, Canal Télévision et puis Radio Liberté Kinshasa. Le incendie s'est déclaré vers 12h30 exactement. To kama biso nyonso moto munene bimi na studio radio et zu Régie TV et koti na plateau ya Canal Télévision CTV et zongi na rédaction centrale na biso et ke na bureau ya personnel gongi na bureau programme et koti na Régie TV ya Canal Télévision en tout cas na 3e niveau tout était consumé, réduit en centre comme on parle en français. Est-ce qu'il n'y avait pas d'éléments indicateurs En tout cas, on a fonctionné normalement depuis Tongo. Même si on a TV Tongo, on a émission la bango kiosque, journal, l'équipe à l'amour, la radio, la télévision. Du coup, on a mis 12h30. Il s'est déclaré. En tout cas, il n'y avait pas un indice Mokoto, il y a Moko Bezosika bien avant. Sinon, on aurait pris toutes les dispositions pour que tout pallier na dégâts à boyer malheureusement, mais en tout cas ça nous a pris des coups. Donc que jusque là même nous personnel besoin vraiment origine. En tout cas origine incendie c'est vraiment sur origine inconnue jusqu'à présent. En tout cas malgré on peut pas dire maintenant pas dévancer enquêter alors qu'enquête seulement pour déterminer exactement le cause exact. Mais nous tous on ne sait pas exactement d'où est venue la flamme. En tout cas grâce à Dieu. Personne, en tout cas parmi les personnels, Abisso, Azui, Dega Mokoto, Bukanata, Zoka, Topia Koufa et Salimité, gloire à Dieu qu'on a été épargné à ce niveau-là et c'est quand même une bonne chose par rapport à ça. Voilà, merci Bandeko Balandi. Vous jouez les Mawana Binomoko Bolandi. Ndeko a pessi explication claire par rapport à l'Ikambo et l'Eki. Mais pessi pas si pas maté, te perdre. Costa la chaîne et Zanango. Lipanangu bah oui mais colonne oui mais là na niveau on est à moi passé
nzamba sunga bandeko wana tout ça sûr que ba ko renouveler ba matériel nyonso eziki 2 semaines passées déjà na Kinshasa ndenge snel elobaki que courant et ozalate 2 semaines eleki mais tozo constater que jusque là courant ezoya kaka te Kinshasa dans le noir, n'est-ce pas? Bazo préparer le komoko boye. Oh, biso toza na centrale e fournissaka courant. Brazzaville les opé ma courant na biso, ba pays voisins courant na biso, pona ko compter que c'est là. Mboka na biso RDC ezali ko kabola courant na ndenga ko sakana tezo te kango musika. Mbongo na place kutu ekendaka. To loba yango kutu te, mais biso moko na capitale to na courant te. Je vous informe et ça va tout ba mesa bazo benganga bazo swanga te ba cabine kutu groupe électrogène carburant kutu lo bate baril lango pétrolière to lo baki o baki tsaki 50 francs lelo zongi lango ba bati ça 50 likolo botala niveau monguna congolais azanira congolais carburant litre dans 2000 quelque charge à téléphone s'il vous plaît ou ego ça la pas plus de 30 minutes 500 francs au charger téléphone à coupe électrique 500 $ 17 000 dans la niveau de souffrir courir 2 semaines 3 semaines passées baloba qui n'a besoin 2 semaines 3 semaines déjà yango courir zate na mboka oyo to ebite courant ngo ba produisant ngo pona bango to pona biso kaka nde zate bongo ba insécurité tale belé et komi na mboka oyo ko kanga batu ko bomba batu ko lever batu donc to so ebate snel ozo lobani o bokolo bake mingi to ebi kezana langa que maeka uki na njili yango ezo sala que shit pe kuna na inga ma eza mingi te sala que courant produise mbula yango ezo sana ba inondation ma eleki de courant za wapi boyebisa biso bopesa biso sous cause oh non courant ezali wapi bozo tekela batu sous courant ezali wapi bandeko balandi mboka ezo zika mboka ezo kufa telemisa éveiller conscience na yo état d'esprit zala to tele mpoto bundela mboka wana slogan na biso ya émission na bino analysons ensemble pamba te soki to telemite muta tele malanga muna biso azate malgré mon mécano malgré kolandala malgré ko nyoso basala biso to lemba te ko loba mboka na biso notre beau pays na ko cité boete pona tina ko tali sabino eloko ya kitoko o pasteur na biso ekofo Alouba. Lors il y a messe, il y a mémoire, il y a musée Laurent Désiré Kabila Alouba qui que mboka autorité kayangote. Frères et sœurs, ne cédons pas 1 millimètre de notre pays à qui que ce soit. Nous avons cette obligation historique devant Dieu et devant l'histoire. Ce que nous avons reçu de nos pères, nous devons transmettre cela à nos enfants. Nous avons reçu un pays uni. Nous transmettrons à nos enfants un pays uni. Nous devons transmettre en deuxième lieu à nos enfants un pays riche. Vous savez, Dieu lui-même ne comprend pas pourquoi nous, les Congolais, nous sommes pauvres. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné au Congo? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné pour que nous soyons considérés parmi les pays pauvres? Wana bango swazaki ba Olive Lembe ba to FCC nyonso asa keloko moko ya bien en tout cas vidéo na wuti ko visualisant déjà maloba on est tambolo na muto etika pona ko éveiller conscience na yo voilà merci fidèle internaute fidèle téléspectateur pour na moi analyse muki ya moko alelo merci na confiance pesa kibiso merci à Moulani Nabso à tous les temps papa Sami Mboui na moni papa Zaluka Bongo Norbert Kazadi, mon pasteur Willy Moutouadi, Bled Sakala Papa Naïtan, Silva Mafuta, José Djemasey, Drame la Mer, Bambosé Belé, merci Nabino, merci à Montréal de tous les temps, toujours présent dans Moussala pour nous Sabino, Bandeko Balandi. Je dis merci à notre Royal Aimé Kasaka, Kas Création Production, Nyon Sora Raye. Grand merci à notre cordon Jim Bouimbe, à ma patrona, mère double maman Chantal Aya, ainsi à notre papa Osé. Grand merci Nabino Bandeko Balandi. Bon, continue toujours Kokoma, continue dans la suggestion. Na numéro est affiché na bas écran de Kokome la biso. Ticket Kimi à Mokondi, tika la bino vraiment. Prenez rendez-vous, bon s'abonner, yo yo qui est Moninga. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Bye.
ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité